partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration, et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Et aussi na biso to s'abonner massivement na chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga ba théâtre kitoko ba star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire ba star na biso nyonso ya monde entier, ba anniversaire, aux anniversaire na yo, ba souhait ainsi de suite nyonso o bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu ba émission et lubu bo bino moko tala bilo kitoko nyonso e salemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, polémique toza awa chaîne eza kaka moko. Ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Alors, et l'autre ndenge tozokutanela awa parce que oyo eza lokola avec sincérité eza lokola branche mosusu eza kosokipe na makambo ya esika Jani abanda koévoluer. Entre temps eza pe suna bato mosusu oyo esika Jani asalaka nzonzi, donc aza suna famille mosusu eza ya libanda malgré nga nazaka na chic choc te nazali famille ya Jani na libanda mais boyeba ke bango nyonso te oyo baye awa donc mosusu mpe baza na mwa esika moko boye kote moko boye. Alors il faut précision ezala pour ebetisa bato mabaku te parce que moto akotia mbongo mais ayeba bien ke mbongo oyo nazali kotia nazotiango mpona makambo ya Jani na anglais oyo po tolinga te bandeko misusu wana bango mpe basani basala cotisation déjà na katikati nakaki place moko balobi topesa mbongo epai ya mami Jokisa ndenge nini. Entre temps makambo eza mwa mingi déjà contradiction ezali. Question na ngai naza na besoin naloba lisusu maintenant oyo tozosala awa mbongo tokopesa awa ezali mpona anglais nini chic choc loyenge to eza nini parce que soki tozali biso na biso nde toye awa toye kolela Jani na katikati ya chic choc loyenge bato mosusu bakokende kolela Jani na katikati ya plateforme songolo mpakala bango mpe kuna bakokotize biso mpe awa tokokotize ntango cotisation ekota so na kati ya groupe wana tokotize lisusu ou bien tosala ndeni. Merci des faiblesses, très sage, je crois que je crois sans papa les gars tout na bon papa à moi na mamni bobongisi kuna est-ce que papa les kiwana pas pour ça maman ndenge na ye bi fatu na papa ya mwana bosali ndenge bobongisi ndenge nini pona joindre bino moi on ça rappelle ça oui tout le monde a descendant na ya ou de telle place ou dans telle est-ce que na maina biso beaucoup la papa na mwana bi osala lo parallèle la bandele mandat aux autres le mandat à tata na mwana kombo bozo lula moto bozo sepela na ye o azoke na 16 ans chiklonga ya danga yo nda pesi mandat to kutana a soki mandat te tozala mabele au sala to wela ba mte parce que
ndeko ozonga susu po ezaka to organisé oyebi yango mpe na Congo bien matanga na biso soki bazwi bambongo ndenge ekengaka basuite sans polémique moto amona moke aza te oyebi matanga nyonso oyo eleka awa na Kinshasa ndenge ezala watu ozwi mandanga na tuninga ya question batese watala biso papa azwi matanga akufeli mwana na ye ndete kaskito akufelaki mwana na ye amoniki papa kulutu aosalaka mo or ça a consulté attitude d'une ozala nango. La deuxième volet à question. Si vous monitez et que vous allez la biso malamu. Biso bato tozai na souci ya koya bolela jani na kinia. Toza na besoin que makambo tozo salaka boneti mandat euti awa epa ya président Ngade la Ngade. Yende papa ya mwana. Tout ça la clair dans le langage. Très bien. Parce que dans le groupe, on a dit que la tendance des alliés. Dans le bango, des alliés qui ont sécurité, des appels qui ont bombe à péter, des alliés qui ont yébani. Là, dans le bango, on a polémique. Mais on a besoin que moi, sérieux, mon go, parce que si la comédie c'est comme si des autres les alliés. Pour l'animité, au salaboye, pour le bango, tout haut, que matanga ndenge na moni na ba image ndenge président Ngade da Saloniki matanga ezali na echecheri ya lobi en clair matanga eyebani ezali awa alors faut que lobango kolele na bandeko nyonso Jani azali mo alongwa na chic shop te tinena voyager a voyager azala kaka na chic shop tango akufi boya zapeka membre ya chic shop mutu nyonso ali kolela Jani aya kolela Jani na et ça la clé que tous ceux qui sont cotisés place musu te to cotiser awa que ezala ki batu musu bazoka makamu musu batu musu bi baolo ba makamu musu kana zo senga bino batu za ba administrateur ya batu pour sunga batu nyonso pour des autres ezala ki to boyi ba plateforme musu te mais esika nyonso oyo mutu abota maka eza esika oyo ba kenonsani pour les laïcs donc tous à la claire na yango un message et pas à Badon Sobaye Baké. Jani, ce que l'on a la cotisation, on a la cotisation et pas y boyi. Et il est pas là. Merci beaucoup. Merci au Tico Manuel, au PCP réponse. Merci de votre dame Pambola, papa Blaise. Et là, on a une gauche gratuite. Dans l'âge que nous avons, nous avons un collègue, nous avons un collègue. Vous avez dit que Yemoko, numéro 1, papa à moi, nous avons dit que nous avons Bambili. Toleka bambili matanga na tena bambili na okina bosokolo tebe na okina waranga te na okina mokari te on se le dit régner au sol mais c'est pas un problème mais pour votre information va redécorer en je vous garantis va redécorer place oyo recueillement va nous salama awa donc ça livre va souvenir on va attendre à coucher au pas mon qui pas maman accueillir pour la distance oui mais l'artiste seigneur sur nous kutana awa na siège oyo ndeko akolaka oyo pe ndeko azaka mwana moke na 16 ans oyo ndeko lola boti bana na ya tiki tokonorer je vous garantis tokonorer ndeko awa totika ba gauche droite loko eza ba polémique ba structure na tozoboya yango parce que ba structure moko te eza mokolo na biso ba structure ekuti biso na mosala eza na structure moko te eza mokolo ya bato bazali awa eza na structure moko te na Congo ezali 30 ans à moins que la Fédération nationale du théâtre, FENAC, créée en 82. Les restes sont privés, ils ont mon problème à mon côté. Donc, créer pour tout ça, la divergence, pour la ligne. Vous avez un cas, papa, sans signer qu'il est malade, sérieusement, 5 mois pour qu'on a bandit. Donc, quand on a papa, on a tout sungandé, sans signer à Potanda, depuis l'année passée, à Boukan. Donc, merci, nous avons pas au PC réponse. Question, nous avons aussi réponse. Merci. Papa Robert. La partie finance, on répond de l'eau. Il y a finance. On a vu pour ta finance. Mariamon, oui, bon, alors. Mbongo, tu retiens, tu redescends, tu vas te dire, Mbongo. On a déjà pas mon tu as une contribution de $100. Et ça pas mamie, tu fais ça. On a déjà premier pas, comme Matanga. Pas bon, Moussaka, Kobota, moi, c'est un azemi. Toi, mon nous, ça la lettre, tu as Kobota. Sans en avoir la possibilité d'âme. Mais les rois, tu as raté. Ils ont raison, tu as coupé, tu as pas bantou. Après 3 jours, on a dans la protéine. Nous sommes déjà dès les premiers jours. Je vous dis depuis lundi. Pourquoi tu peux savoir 80% pour courir.
na sala ba même ba calcul la biso ba to atso maman sungi biso te bande wazu de personne mo to ko so ba ya mardi ba sala be fort si tu suis ba résident tu suis maman ni tu sabela ba canon o pe ko sunga de goya ba to yo bina lieutenant tu sais bena na capitaine yo bena capitaine et ça mu tebe bena major de vie za bongo on a mis la place na ye ni wande ko c'est ça le moi respect à la moins limite mutalegi muninga zati mais tous les grands merci président parce que je pense que là il a groupe la majorité va passer belé la débat est là qui m'a ça qui est belé alors ils va tous va comprendre qui nous va comprendre nous disons son nom sur le bar dans la famille à l'Ibotana dans la succès on ne peut pas oublier ça on a la succès les communautés les amundene et organisations ils ont toujours alors na inga pena pour répondre belé parce que moi dans un robot on ne peut pas ça ba mi mais ba relation privée ba oya la famille avant bon ça ba engagement bon ça ba décision pour oya la famille peut ça bina fa ya osala ko za ba kosala ça la marabo je pense ba tebele ba ba ila route et quand vous avez des mbela que non chic show le ngeza organisé par rapport ya liwa ya oyo atiki biso na kati mutu aza na makanisi aza na baide aokusana parce que ayoki déjà mbela réunion bakutana nde tokutana na bango c'est ça parce que mndeko aye te soki aza na bamakanisi na ye osala ngo aye mais soki na makanisi ya malamu aoya nango esika bandeko basangani libota oyo janja bilela apesi makanisi nini tokosala epuis na ordre nyonso na respect nyonso jana azalaki nde moto ya désordre te ayaki moto ya bato alingai bato même na monde ya nzonzi même na biso na groupe apesi biso baexemple ebele apesi biso baforce ebele baide ebele toza oyo toza lelo siège na biso eza yango maintenant soki eza na bandeko mosusu gauche droite c'est ekomi mwa amriema parce que amriema na mingimingi na bason ama olive délégation moko ekendaki kuna bango nde basali te vidéo bato basali mama alobi vidéo ekomi na foto mama denise non mama ya mowe Danify. Maman ça la fondation. On ne peut pas oublier que ça la prison par rapport à bon chemin, suivi. Mais là on est dans un siège à Moyo, l'union se baille à Makanisi. Donc on est ici ensemble pour la négociation dans le ligne salam. La comité ensemble de il y a où la exacte. Il y a madame Ozana Maramé qui est bien. Il y a Boyesiko. Bango kuna ne ba soutenir kokoto basante baloba monsieur sali ke moto la nezate pesi division alors na babilo ka boye pesa attention mabe tandis que a attention mabe sati alors ba ndeko bele a toza la télé tozo sola ngo calmement amuri ema ezala te ezide ya ba fali chic ngeza siège ça équipe resta la normal na ndenge mo ya gauche droite suivi be rozala maza ba ndeko ya lelo ya lobi soka yoki aye kaka atuni bande ou apesa ba information soka linga za fait parmi par rapport ya ba idée apesi kaka tokebi bon e koma su gauche droite boye ba potala pour l'année nanda ko muto ka potala zate on s'en comprend le président ya momoni na ina lo ba me bande ko na biso musu ba aliko c'est ba ke bongo de osala mabe contradiction est ça la carte toujours parce que priorité de bosso ya la rara na kolomwa aza la famille bota ndenge nini ndeko alinga sangana bato bazala boza eloko moko division ezate moi pe ya boboya otende kwa nzonzi boboya ndenge d'ailleurs na lobaki yango na poste wana famille za munene jana da ibela ba nzonzi bato za ibatu boye mais ya malamu réponse à malamu za entre biso to pesa ba réponse moko te to expliquer ndeko ayeba kite ya boboya ezate mais so yena division na ndenge na c'est que yo ni na yo ndeko ngote yo tozaki na ensemble. C'est ça, nous avons le rapport avec les messages à ma maison. Tous ont compromis ensemble, tous ont la tâche de Sengeli, tous ont bon conseil. C'est pas moi qui vais voir les langues mon sous rien. C'est pas moi ma coquille Zali, rien à mon cas. C'est ça, on a le président regardait la logique, Matana et déjà à déjà, ça m'a dit sur le quota, confusion de génération. Parce que l'autre fait la réunion dans la 16h, la major. Et on se prenait à ce moment-là, non,
tokobana kosangana awa bino kolobi awa donc c'est que ya ko ma diviser chic choc ba chic ba ngala awa ba donzikia ba dozala kuna na kosokolo to lu kama voilà bon on doit répondre pour une seule la police on doit répondre. Merci beaucoup vraiment la monique pour répondre à la question. Premièrement, les Arabes nous pas signé la bishop à droit. Osa pour reconnaître Pombo et Amour. Mais osa pour reconnaître Papa à Gauthier. Carrément, ils ont comme ici qui ont la problème plus chaud. Parce que Gianni Faye attend Mayaka et de bien qu'on a vu que Ngadia et Ngadios a fait dans la saison. Quand on bise du toit, là il était en joie. Ngadia et Ngadios a baptisé la 3 par comment Missat. À Nendoro et Gianni Wan. A baptisé la comment Missat. Ngadia Ngadios a levé le roman que elle a passé comme Gianni a passé à deux pas recevoir les matins. A habité qu'il a passé comme on a mouvement avec la passé comme côté. Yemoko Ngadia a passé comme pour le développement est très capital awa même je vous dis que naza likambo na na manda ya Ngadia ya Ngadia to ba ki avant ça la yango sera sur la ki na muto yo asali ke kombo to e bango jani ko so ki kuna masomo la gani na wasa la maramba jani mais comment le benga jani wana ba jani wana na muto peke na kombo wana mais comment ba ki lancer mamba jani mo boya ko reconnaître na muto peke kombo jani wana ça n'a pas de sens c'est côté na mo to côté la bakara les dates aboye ba mwana yeba no papa aboti c'est ça les longs naïs na komi boy et dans la relation rosala dans la famille rosala attends maman botinga aza koka ko na kokufa wasali baki omona ba ye place yo fana ba eteke le roi mwana ngata kamada ba président mo ya ba Angola c'est ba président de non et na fa rosa awana echeche et le est très important biso moko en général tout tika ko luka ba institution c'est ko luka ba désordre matang eza chic choc lo yenge azande et bani bongo chic choc le yenge ça neza ande kweba voilà vite que ce groupement se le parle non en réalité les choses sont nous qui na réalité les choses NTPC les associations ok to que on a compté c'est une association NTPC Gianni dans son vivant à quel moment ça dirait avant de poser ma acte sur la qui membre là bas ça dirait qui va composer ma acte ah vite attends jamais membre il y a NTPC voilà pourquoi juste pour pointer l'obé était des juristes beaucoup place là était des juristes qui connaissent la cadre là était des juristes mais alors qu'on répondre bien sûr na droit il y a yebi ce qui tient dans son vivant ça dira ka peut assigner à la carte NTPC ça la ça dirait il y a un président ensemble dit avant poser acte agir procuration et pas Ngadia dire carrément poser acte même aucun la justice non on a raison pas dans la procuration et comme NTPC pas la procuration c'est que ma faux débat. Merci beaucoup. Merci. Gianni Faye de son vivant azala comme membre NTPC depuis. Mais si comme la démarche pour NTPC social, on a un moyen financier pour assister, pour la Gianni Faye malam. Bino, si tu as le Vango, ou bien ce que tu as Bino, bon dans la place matin, moi, ils sont les autres, pour reconnaître, voilà. En réalité, ceux qui ont fait la famille, ils ont fait des commerces. Et là, je suis ceux qui ont fait des commerces, non. Donc, c'est la fond de commerce. Tu dois rendre hommage à Gianni. Ou à Jalaki vieux, ou à Jalaki na papa. Point barre. Tu dois rendre hommage. Tu dois faire fond de commerce. Parce qu'après, nous sommes dans la vie, nous sommes dans la makamuna. C'est ça ce qui est important. Mamie. ngai mutu nabimisi eloko oyo esali ke baforisi elobani ebele tolingi soki olobela yango te toboyi mpe tolanda yango mpo eza ya matanga liboso te
tout ça, on va voir, ils sont en accord, mais ça, on va tout souba kendi, ça va tout quand on va matango et benda la carte, va soigner, va salir, va matango va comédien, pour ma carte, va soigner. Problème est avec nous. Quand on tourne à la voice, que bongo oyo, makambo ya mbongo bozoloba, oyo babongisi makambo mbongo, soki bati ya mbongo. Mbongo oyo bakotia na bandina na dossier na ko yango ebandaki. Ya mbongo. Mbongo wana bazotia ya nini ekosala nini bandeko toza bacongolais biso moko na bafamille na biso ntango tozwaka matanga soki okufeli ndeko na yo oaprepa na bino ndeko na bino akufi na ntongo ntango deja yo moko oyebike ndeko na akufi na pokwa deja oyebake na baloyamba bapaya babanda koya mpo ndeko na ngai akufi sekene ministre wana okosala nini okoluka mbongo ok koluka obenga bandeko na yo place bazali oyebike libota jani eza epele toza epele basien ya chic choc loyenge toza epele nde toraisonnaki ke biso moko tokokoka te tobengana na baninga oyo baza bandeko na biso baya na kuzu nano avant famille mosusu oyo bakoya awa tosolola tosangana place oyo mama zoto apesi biso totya motanga jani eza te ko biso toeposaki ekipe oyo esalaki réunion lendi baepose batoke matanga ebandi lendi te olo groupe jani aza na tata na ye nanu akufi te vie ngadios azali auti koloba ntango ozali na tele na vie alobi posa na ye eza bareconnaitre ye akomi kosutuka ke makambo so ekomosalama deja likambo ebimi o eloko boye esalemi boye yayebaki yango te asutuki boye basololaki na ye te bayebisi eloko te bazopesaka position mpo na nini bando nefiska ta position likambo oyo ezosalama vie tokomi na niveau boye toli tosala boye likambo boye esala toboyi association moko tondimi baassociation nyonso mais siège ya jani eza echecheri eza biso te eza ye moko fie moto apoeseki yango dès le premier jour matanga ya jani elelama na echecheri mais bato bakomolobaloba poni bafandaki réunion te poni tosolaki nanu te bino boyebaki teke matanga esalami moto akufi bato babanda koyambala moko na siège baloya kofanda ngai nena profite nazute mikro mpona profite nayebisaka ancien nyonso na ancien na chic shop fa yaza baoba na biso nyonso chic shop toza ajani akontribue biso so leye tokoma kobenga bakombo tokoma kokende jani jani aza mobutu mobutu na biso série jani afaki epoto nde bazalaki mobutu mwa otango na kote na monde ya batoliger ezalaki bafai biso nde toperde malgré que aza mokambo ya nyonso la vérité à vie à perdre. Biso nyonso chic choc oyo toza mosika toya kolela tofanda na bandeko oyo mpe ya mosika likama moko bato baokanisa mabe bakamarade ya jani banzonzingia banyonso baya tobongisa place oyo todekore ezosenga bafoto ya jani feka libanda ezosenga batambo fo ezala libanda ezosenga makambo ebelebelebele place ofo tolamba fotolela jani po apaya baya fo ezala banani baosala kaka biso te na biso mtosala ngo siko yoza banani ya ona sekna kusala lo wana ba reconnaître kaka papa ya merci wala za interview ton kosala oui ça va nous la caméra merci beaucoup je crois to passer ba micro na bande ko ba ça va venir avant continuer la question biso je crois to modesté peut-être bande ko oyo ba ozala dispo ba simba moso to ba mbongo moment mondial tu kolanda réunion et bande tisuka mais tu éviter apparemment c'est comme si ba équipe Kabwani na des parties pour na ba organisation matanga ya Janifaya na éviter le bonne cause à la nuit na éviter likambo pour na biso ba commettre ce que ici la mkoloni tout mais quand ça peut face à bien quand même tout le monde doit éducateur à masse tu éduquer masse bien tant on doit éducateur à masse tu éduquer masse bien na ba propos biso to tenara des fois na ba comportement monsieur tout ça qu'on se comporter devant les gens des vraiment dignité Jani Faye alongwa chic choc le ngete alongwa te akena de poto Jani Faye aza vie na biso aza star ya batu nyonso azara ya chic choc le ngete mais le comment ya mokili mobimba to go privé mutu aller la Jani te to peut s'appeler même so Faye honneur wana asuka quand même baza bato pe bapesi bato belé sentiment théâtre bapesi bato belé elengi ya kosala théâtre toko wela teo to lelebo non
Jani a ezaneti mutasala nonatra. Mutasala nonatra kufi. Malgré mutana voyageur qui n'a pas poto pe batbaye be kuno na poto. Batole be so ba ki ba mutuna ba kufi ana kina. Ba ko ka pasi wana. So ils ont contribué ba contribuer. Mais du moment où on a mutu mususu abi alonga mikila ya kid pour assister na matanga ya ndeko ya camarade na wala to ndeko ne mo quelqu'un. A kosonga toujours na libota na ye. Famille Tchani yango. Famille Tchani za banzonzinger nyos. Avant Tchani ko manzonzinger, azaki non acteur certes. Même maintenant ko manzonzinger azaka artiste, azaka acteur. Zonzinger et après, écoutez de Tchani, mutu moko ba préparer qui vient à Dios. Hein? Donc tout me gagne pour considérer baninga, tout le monde a l'esprit pour déconsidérer baninga. Ce n'est pas du tout bien. Tout me gagne pour changer, tout le temps les vie ne se faille. Non, nerf. Donc on la tête. Oh matin qui ne boy, les gens boy. Ça sert à rien du tout. Voilà, Momo. C'est là pardon quand on mouké. Tout moni absence ya président Ngadiadia, mais à mandaté président Jibe Massamba pour la organisation Maramnyonso. Mais pourquoi pas mandater qui on pas ya président Masumu ou Azabongo doyen et artiste comédien presque. Bon, on a évité pour que les gars mais du moins tant bisous de juste matanga net moi personnellement. Tout boy anti-PCT. Tout boy on est bisous tout ça gana. Tout boy on est. Et le NTPC sali, au président sur ma fumba sali na staff de Mobimba. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tout petit bon beaucoup. Parce que nous avons atteint les comédiens soit koufi, ba benga ka bango. Ba on va ndeba okende. Vous comprenez? Et là va ça les déjà bien. Mais faut quand même quoi société libota ya mutuana. Et c'est important. Tout le monde a vu qu'on a la somme de tête à couvert à son la mbongo. Non, tout ka sonne. Hein, tout ça va mikolo, toujours cola. Alors tout cool sur tous les plans. Vous comprenez? Et nous, c'est les hommes bien déjà bien. Mais du moins qu'on reconnaître quand même que papa et Gianni Faye. Papa et Gianni Faye, c'est Nadia dans la base. Azali, Azanfi. À ta côté, tenir rien informé. À ta groupe, n'a rien sabou. Ah, tu me dis, c'est que tu es coufeli. C'est que tu es coufeli. Et puis, pas qu'on a moué, il m'a tout monté. Vous avez assisté à Bandego et Chic Shop. Chic Shop est répété en Tchétchéri par Maman Sousou. Depuis. Il répète depuis tout le monde connaît. Vous avez assisté à Bandego Wana. Ce qui est le président, a bien le président Massamba. Peut-être que le président Massamba, dans le premier jour, Jennifer Koufagi, Azaki Nabissou. Azaki Nabissou. Tu as bien vu Bandego ya NTPC, président Soumassou. Ayoka qui m'a Wana. Et puis démarche Bassali, bravo. Bravo. Bravo vraiment. Mais du moins qu'on reconnaître quand même que Chic Shop le existe. N'a pas Bachani à Kalani Sali. À terme, mon côté, on a la banane qui est dans la côte, na mona les gars de Tchétchéri. Bango tout, tout ça, film et banzodi, c'est tout tourner à cassette. Les gars de Tchétchéri. Baba no y Tchétchéri. Quand les autres boys voyaient les Tchétchéri, n'a pas Bachani. Et puis, tu vois les arabes momentanément. Ceux qui corrigent, ceux qui ont toqué dans la salle. Et Tchétchéri, ils ont la Kassavou. À partir de Kassavou, nous avons un lemba. Qui tambo, on a facilité, on a transport, on est au Kenya. Si on a dit que on sonne, c'est trop loin. Même si on a dit que moyen au Kenya. Mais du moins, tout ça, c'est quand même face à bien. Tout le monde a failli, tout le monde a failli. Moi, c'est moi, ma quelle est salaté. Mais tout le monde est tiré entre nous, les comédiens. Tout le monde a quitté. Bateau va filmer car so va jouer les gars moninga besoin filmer yaya tanga chimok mon filmer va faire moninga chimok na facilité mais biso ba auto filmer raté to ça na bolingo na te pourquoi to mi ga bolinga to lingana na bomo to lingana na te so mu ta kufinde to lingi non et là NTPC sali bravo encore vous allez leur bien la démarche vous êtes à féliciter mais du moins de reconnaître que Chic Shop Loenge existe. Papa ya Gianni Faye, oh abimisa Gianni, alongole na kombo ya Lola, modero. Kombo na moi, même si tu veux venir comme Gianni. Muto alongole ba kombo na nyonso. Oh ayela leke Gianni versa sa salinga de na Dios. Les appels ma bemingi, avant nyamona c'est comme si on devait se reconnaître non, les a bien dit. Contenu même informé. Tout ça, c'est une bonne chose. On ne peut pas penser que les Gianni et Tchétchéri là, la Bengali Moutouké, où il y a tous les failles. Où il y a tous les failles, toute la famille, tout ça, tout souffre, tout ça, bon, malongate, on a mis des tirés, ma pamba.
Makamusu eleke belé na mutu mabe. Biso ba comédien to bakisa ba makamusu na mutu na biso. Oh, on bakisa no likamwate. Mais le rose no ka marque, on linga o créer ba polémique. Tout tika polémique, tout les ya failli na kimia. Moi personnellement ça nga soni le logo et comme la miniature ba tio, azo wela mbongo. Non, tout me gepe ko tika nanu. Et le quoi ça la bien mis. Et même ça l'image na biso ba comédien so ba wela ka mbongo. To wela ni. To wela ni vraiment. To gagner le logo malonga te. Mais mon thème en béga tout ça dans le pays pourquoi? Pourquoi bande ko na ngai? To linga na des frères. To linga na moi bande ko bele ba oya ya ti être pe ka bantu nzingerpe. Yo po tika ya ka abengani mutu te chic shop le nye eza ba tunyoso. Chic shop le nye eza ba mouvement ya lelo te ya lobby te ba mouvement kala. Biso to botami. Lo sa no ba ki être te chic shop le nye sanga na mutu. Donc, et là on a vraiment baxé, il y a tous en abolingo. Tu éviter ma polémique et ça n'a tina ba discussion mon oyo, et ça quoi honorer te. Tu yo ka bateau ba sara être des soni. Ta ba ole ka moi artiste ba oswana. Non. To wela tambongo, tu sais musalem so melinga mbongo to wela li to kundi. Mais babilongo izanga tina to longola yango pardon. Elle tina. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, to s'abonner massivement à la chaîne Bisso Moko. Nyonso ezali, ba mariage ezali, tout ça là ba mariage, ba image tout ya mariage ainsi de suite, témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba aussi la Bisso. Théâtre, ba théâtre malonga, ba théâtre kitoko, ba star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Ba gag ya bien, ba gag ya malonga, donc c'est-à-dire ba star na biso nyonso. Il y a monde entier, ba anniversaire, aux anniversaire na yo, ba souhait ainsi de suite nyonso. Au benga numéro na biso, nyonso tozali et lubu, ba émission et lubu, ba lubu no tala biloko kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique baobalingaka polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage tokitara sur le terrain ainsi de suite tosalaka ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus.